Akila na nkulu Yesu uyo asopaki eko kina kosukola masumuna kiso eko kina kosukola masumuna biso eko kina kosukola masumuna biso omo susu eko kite kolo ngola mabe obele makila uyu ya mwana na pate obele makila uyu ya mwana na pate obele makila uyu ya mwana na pate oyibia sepela kikomo na makila yango lelo makila ekoki kosukola ngai lelo makila ekoki kosukola ngai na solo lelo makila ekoki kosukola ngai Yesu mwana na pate ukufela kinga ozali nangu ya lelo kolongo na mabe ozali nangu ya lelo kolongo la mabe ya solo ozali nangu ya lelo kolongo la mabe otema nanga etondi na esengolelo Nzambe moko ndena lola abikisa kenga Nzambe moko ndena lola abikisa kenga ya solo Nzambe moko ndena lola abikisa kenga ayebira kozonga kumema bato na ye ekuna na likolo na komona Yesu ekuna na likolo na komona Yesu ya solo ekuna na likolo na komona Yesu. Amen. Amen. Une introduction totangi komi malamu ndeko atangeli biso mukanda ya Matthieu 24
45 à 47. On a le bien été quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture autant comme là. Amen. Amen. Et ce serviteur qui a les rêves de son maître le trouvera faisant ainsi. Esengo na mosali oyo kolo na ye ntango akoyoka akozonga akokuta ye kosala bongo. Tokozongela lisusu écriture wana tokobanda nano na mokanda ya Apocalypse chapitre 1er po écriture oyo ndeko na biso walo azwaki mokolo wana mpona tokoka kodevelope yango na lidea na biso ya lelo koyeba mongongo na Nzambe ezali na esika nini. Amen. Amen. Na Apocalypse chapitre 1er tokobanda na verset ya liboso tokotanga tina verset ya misato. Révélation de Jésus-Christ emoniseli na Yesu Kristo que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Oyo kolo alamonisaki na baumbu basali na ye makambo oyo ezali kokoma sasa ipi, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange pe ye lakisaki bango na kotindaka mwange na ye à son serviteur Jean na mombu mosala na ye Yohani, lesquels attestent la parole de Dieu oyo azali kotatola liloba na Nzambe et le témoignage de Jésus-Christ pe litatoli na Yesu Kristo tout ce qu'il a vu oyo nyonso ya amonaki. Et celui qui lit esengona oyo nani azali kotanga et ceux qui entendent bazali koyoka les paroles de la prophétie liloba oyo na lisakoli et qui gardent les choses qui sont écrites pe ye azali kobomba makambo ekomami car le temps est proche. Onete tangu ekomi pembeni. Alléluia. Amen. Awa totangi si na tina ya révélation to komonisama na Yesu Kristo oyo epesamaki na apôtre Jean. Jean azali moko ya bantoma oyo Yesu Kristo alingaki mingi, mais awa balobi na biso ete et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. Amen. Oyo ole ya kobenga ye apôtre, Bible etatoli ete babengi ye mosali à son serviteur, mosali na nkolo oyo Yohani. Makambo ebele elakisami na esika oyoyo. Tomoni ete et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Nzambe atindaki mwange na ye. Pebete babengi apôtre ton Thomas, c'est un envoyé de Dieu. Amen. Amen. Un apôtre. Mutu babengi Thomas. Eza mutu Nzambe azali kotinda pona msala ya kopalingisa sango malamu na mokili mobimba. Mais abalobi sikoyo ete Jean azali mon Thomas, mais ababengi ye moumbu mosali, un serviteur. Puis tosangaki na Matthieu 24, 45 à 47, Bible lobi ete quel est le serviteur fidèle? Nanyango mosali na bule na sembo oyo Nzambe atie likolo na umbu basali na ye mpona kopesa bango bilei. Amen. Amen. Ndeko na biso apesi litatoli ndeko na biso Frank abi kuna na Allemagne ko mosusu asone to abengi na telefone na ye abi bango kuna ezalaka soki moto azali te atikaka répondeur. Et pour moto atikaki répondeur alobi ayoki balobi c'est la voix de Dieu en Allemagne. Amen. C'est-à-dire na répondeur wana moto wana alobi ete oyo, c'est-à-dire alaki soki ezalaki église soki nini balokomi ete centre wana ezali nde mongongo na Nzambe kuna na Allemagne. Yaka mwaki mingi mongongo na Nzambe ezali na Allemagne na esika ngai na bengi bongo sikoyo soki mongongo na Nzambe ezali kuna bongo biso atozana nini? Amen. 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 La voix de Dieu. Faut toyeba sikoyo mongongo na Nzambe ezali koyoka na ndenge nini?
même awa tomoni la voix de Dieu eza ebele soki na limité kuna bandeko mpe basali la voix de Dieu na bango bazali kopublie babandi ya frère Branham balobi la voix de Dieu. Est-ce que c'est vrai que yango ezali mongongo na Nzambe? Amen. Amen. Na mukanda ya 1 roi bakoni na 1 roi chapitre 17 oyo baza kosolola na ntina na Eli wana azalaki na ndako ya veuve oyo babengi veuve de Serepta na verset et 1 roi chapitre 17 na verset 24. Et la femme dit à Élie, fais-moi qui na Elia. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Na yebisa saibie te yo zali mutu na Nzambe. Amen. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Pe liloba na Nzambe na munoko na yo yango nde zali solo. Omwene pa iloba na Nzambe ezali kofanda. Eli azalaki oyo Nzambe atindi. Oyo Nzambe vraiment aponi sikisiki. Nzambe nde abengaki Eli alai mosali na prophète na Nzambe. Pe tangu avandi na ndako na mwana mwasi oyo ya mama oyo baye kozwa likama ya liwa Nzambe a intervenir mwana oyo aye kobika. Mama oyo alobi ete sasa epi na sosoli ete yo ozali mutu na Nzambe. Pe maloba na Nzambe eza na monoko na yo. C'est-à-dire maloba na Nzambe, la voix de Dieu ezalaka kati na mutu na Nzambe. Amen. Amen. Soki yo za na mutu na Nzambe, mungongo oyo azali koloba. Yango nde ezali mungongo na Nzambe. Amen. Eza te mpona yo osali ndako na yo, osali telefone na yo, osali boye na bolobi ndako na Nzambe. Non, la personne, mutu wana ifo ezala oyo Nzambe réellement abengi. Yango moni écriture ndeko atangi biso na Matthieu 24 45 à 47. Ndeko solo oyo biso tozali kotambola na ye elongo. Un jour bandeko balobete Moïse place neza na Bible. Frère Branham place neza na Bible. Mais yo place na yo eza wapi na Biblia? Amen. Oza pe kote ozosala pe mosala na Nzambe mais place na yo na Biblia ezali wapi? Atungisamaki mingi. Abibotika yango na nga batinda ingaka na Nzambe na te aliwa na Nzambe. Amen. Puis na yokaki mungongo na Nzambe lobete mon serviteur na kotinda yo. Mon serviteur, je t'enverrai dans d'autres villes pour apporter ma parole. Simanango na kotungisa mawana ba inquiétude wana Nzambe ayekoloba nenda une voix audible. Mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu 24, 45 à 47. Amen. C'est-à-dire, écriture wana ezali pona ndeko wana. Ye achami likolo ya basali mususu. Tout ça, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, l'accès sur le ministère, le chapitre. À partir du chapitre 12, 13, 14, Moussala, il y a les apôtres, les prophètes, les docteurs, on a mutokoiko, sala o yo lingi, o mipesi kombo na yo lingi. Mais ceux qui osali ko sala na Nzambe, tu dois être en harmonie avec cet homme de Dieu là. Amen. Bien au l'ordre divin. Yende batie likolo ya basali. Pe liloba na Nzambe ezali na kati na ye. Oh ye azali koloba, c'est ça la voix de Dieu pour aujourd'hui. Amen. Amen. Yango abondelaki Nzambe alobi te nkolo baye nyonso bakoindima yo na nzela ya maloba de mabush ya munoko na ngai nasengi ete epai ngai na kozala bango mpe bazala. Amen. 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 C'est-à-dire écriture oyo eramene biso d'abord koyeba mosali na Nzambe azali nani, liloba na Nzambe ezali kouta wapi, evandi na esika nini. Mwasi atwatoli oyo talobi ete solo sasa yebi na tatoli ke yo ozali mutu na Nzambe. Amen. Première des choses, il faut kosatola koyeba ete mutu oyo réellement Nzambe afungola oyo na misu ke to mayele kazali mutu na Nzambe. Eza facile te.
Oui, mais prophète, frère Branham azali kutuna bato. Crois-tu que je suis son prophète? Amen. 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 Est-ce que yo ozondima oyepa na ngai pona tobondela? Est-ce qu'on ndimi d'abord que nazali prophète na ye? Yepe mutu wana pa azalaki mosali na Nzambe. Kwa bengi mosali na Nzambe, c'est-à-dire mon serviteur. Son Nzambe alobi mon serviteur, ezate comme toyebaka mosali azali lokola un esclave. Te un homme à qui on a soumis te. Mais na biso awa balobi ete na mukanda na munoko oyo ya kigrek balobi ete version ya bien oyo batraduit yango babenga yango kinesh. Kinesh elakisi ete c'est-à-dire moto oyo ya confiance. Un serviteur, comme nous avons alobi mon serviteur. Comment il s'agit bien à Moïse, mon serviteur, c'est-à-dire moto ya koyi kosala la volonté na Nzambe. Alléluia. Amen. Yesu ye moko na mukanda ya Esaïe chapitre 42 kola baki te mon serviteur. Wana zono banatina na Yesu Kristo. Babenge mosali na ngai. Esaïe 42 dans le verset 1er, Bible dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon Élie, à qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Oyo yo ezali prophétie dans l'Ancien Testament, ezali kolakisa biso na tina na Yesu Kristo. Et tant que Yesu Kristo azalaki mosali. Amen. C'était un serviteur. Et Yesu Christ aussi était un prophète. Et pardon, un apôtre. Nzambe natinda kalobi, comme moi le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Parce qu'il était un apôtre. Surtout dans Hébreux chapitre 3, dans verset 1er. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, dans verset 1er. Bible dit, c'est pourquoi, frères, saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professions, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fit Moïse dans toute sa maison. Amen. Abete botala. C'est pourquoi nous avons sabino bandeko ba yenge beni. Na kondimoto yambi ko uta na lola. Vous considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professions. C'est-à-dire, apôtre, puis souverain sacrificateur, c'est-à-dire Jésus Christ. Azala Kintoma. Yende papa Tinda Kabit, comme le Père m'a envoyé, quelqu'un qu'on envoie, c'est un apôtre. Amen. Amen. Comme yé a Tinda qui peut voir Franck Abete, je t'enverrai. Nako Tinda yo na bamboka mususu. Frère Franck aussi, c'est un apôtre. Amen. Wana na kati ya musala. Na ba ministère au bapesi. Mais maintenant bazali basali. Yesu Christ azalaki mosali ya na Nzambe. Un serviteur, c'est-à-dire oyo aningaki kokokisa volonté nyonso tu na nkolo. Omonite Marie azalaki mwasi. Betanga yambeli loba na Nzambe alobete, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta volonté. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Et Zamba évite souka bengio mosad. C'est-à-dire, ozali muto ozali à confiance. Et cet homme est établi sur d'autres serviteurs. Basali mususu. C'est-à-dire, bato bakoko zala fidèle ya ko rapporter uniquement Yesu Christo bango bandimi na munoko na muto Nzambe atindi. Bango pe bakoka ko apporter le même Jésus-Christ. Et maman wana alobi ete nayebi sasa yebi ete epai nini ezali kovanda liloba na Nzambe. Liloba na Nzambe ezali kati na mutu na Nzambe. Mais d'abord faut koyeba mutu na Nzambe wana. Soki nani yo susoli mutu na Nzambe te, c'est-à-dire tu n'es pas avec Dieu. Amen. 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 Oui, bato ba interpréter batango balobi ete ah non voilà frère Franck alobi Branham asali musala na yenga pe na sali musala na ngai ba frère pe basali musala na bango elakisi ke tokote ya lisusu te. Interprétation. Non, nous devrons continuer à prêcher la parole jusqu'à ce que Dieu va achever son œuvre. Kita Nzamba kosilisa musala na un serviteur.
Le 2 avril 1962, Ayoki Mungongo, mon serviteur, j'étais établi selon Matthieu 24, 45. D'abord, Azali, Mossad. Puis Azali Ntoma, parce que Batinda qui c'est un envoyé. Dès tout temps, Yesu Christ, Azalaki Mossad, dans Matthieu, dans Isaïe 42. Puis Yesu Christ, dès que tout à l'heure, Azalaki Ntoma. Oyo, Zamba Atindaki. C'est-à-dire, le titre où Yesu Christ Azali porté, puis ce que tu as apporté. Mais tant que tu as prophétie, révélation, Zamba le bête, il ne donne qu'à ces hommes de confiance. C'est pour moi, Jean, malgré l'apôtre Bazala qui est belé, mais c'est à lui que le Seigneur a dit mon serviteur Jean. Pas tout le temps dans Apocalypse chapitre 1er. Abengé sous apôtre, là maintenant il devient serviteur. C'est-à-dire, serviteur, c'est quelqu'un qui a na musala na yemo Yesu Christ. Yesu Christ a utilisé yemoko. Et ceux qui biso tokozala na kati ya lignée wana tokoteya kaka oyo muto na Nzambe azali koiloba. Et où tu n'es pas une Nzambe, nous aussi nous servons le Seigneur. Amen. Alors, cause na ba inquiétude de susciter. Pour être Nzambo tozali kosala, azali Nzambo azali vérité. Dans Apocalypse chapitre 1er, et pas tout dans Kiwana, Bible le dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Awa serviteur oyo ondenge na lobite Kenesh. Ils allaient différents na ndenge par exemple Josué alors ça la Moïse. Josué Bible le bete tant que Moïse a koufi va bete maintenant ton serviteur, ton maître est mort. Amen. Il y a la kinkolo, il y a qui sale la mutu. Mais awawa azali muto yo ministère ezali na maboko na Yesu Kristo yemo. Nzamba pesi biso yango pona ko préparer biso, kubimisa biso na ba oyo nyonso ezali ya Nzambe te. Ete liloba na Nzambe et sanctifier biso. Pe tokuka ko atteindre but. Nanzela iloba oyo makambo ebele ko salama kala lisusu te. Nzamba aza komema lingomba na ye à l'achèvement. Azo mema yango tina suka. Abete celui qui a commencé avec vous cette bonne œuvre amènera cela à l'achèvement. Amen. Amen. Mon ami, la fois passée, de Batangela qui brochure, c'était celui qui est en vous. Oyazali katina biso. Liloba, Yesu Christ. Alekyo azali na mokili. C'est ce que la Bible déclare. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'on a le bête bobangate parce que j'ai vaincu le monde. Nasina longi mukili. Combat ezalaki entre ba Philistins na bana Israël. Ba Philistins bazai bele. Bana Israël pe bazai bele mais lobi to yokana. Bino bo bimisa mutu moko, biso beto bimisa mutu moko. Batu mibale ana bakobunda. Oya kolonga. Ba misusu biso nyoso komi ba esclave ya baninga. Et bango ba bimisa ki Goliath. Tala mutu mulai. Bibundeli vraiment makasi. Kotoyo ba bimisa ki David, wazaki mwana mukema tambola ina kombo na kolona au nom de Dieu d'Israël. Et l'ongezalaki que David a koboma mutu wana ya mulai. Il en est ainsi aussi dans l'humanité. Batumi bale fallait babunda Satan na Jésus-Christ. Amen. Oya kolonga akomi mukonzi ya mususu. Mususu doit être soumise. Et tumbe salama kina Golgotha. Mukolo mukozi tamba bomi kolona biso bayibaki ete bayibaki te ki yaza na pouvoir kopesa bomoi na epe ya ko récupérer parce qu'il était. Et tango asekwi, il a récupéré la clé de la mort et de ses jours de mort. Bible tantôt était ô mort où est ton aiguillon. C'est-à-dire que ku faisait sous na makasité. Kola lobete j'ai vaincu le monde na longi mukili. C'est-à-dire mukili koki sou ko sala biso eloko te. Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. 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 Aleki ezala malade, ezala ba problème nini, tout ça yebete oya vandi kati na lilobo yo yambi. Na nzela ya muto Nzamba tindi. Eloko mo eko symbolise ça te pona Yesu Christ asi alonga kinyos. Amen. Bible dit il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Condamnation ezali lisute pona biso. Bible dit il nous a transportés dans le royaume du fils de son amour. Pour na biso tango même ata okufi lelo
La Bible veut dire la mort nous est un gain. Ça vous te singo. Parce que ça quoi même biso on approche directement en colonne biso. Amen. Omona mutu ayebi nzambe te soki alingi kokufa bandi komibunda po azobanga mpo na kende me oyo ya nzambe azalaka na kobanga te soki nzambe asilisi na ngai azwi ngai bible te nous avons combattu le bon combat. Amen. Toyebi te couronne justice ya nzambe ekopesamela biso kaka ya biso te mais à tous ceux qui auront aimé son avènement baye nyonso basepelaki na kolinga koyei na ye tokozongela sujet na biso mais tokopesa so mwa éclaircissement na mwa point mosusu oyo bato baza komitungisama mingi na mukanda ya bakolinto na 1 Corinthiens chapitre 2 na verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 na verset 9. Mais comme il est écrit, kasi lokola yango ekomami, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Eza makambo oyo misu emoni te. Amen. Que l'oreille n'a point entendu. Matoi ezongi moyoki nanu te. Et qui ne sont montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Makambo oyo nzambe abongisi pona batoyo alingi. Amen. Mona atango tozwaka écriture tokanisi ete tanto okoma na lola tokomona makambo oyo nanu tomona te miso emona te bandako soki ya ndenge nini to babuldinge soki boye na boye makambo oyo non. Awa likomi nyonso tu il faut zala na place na yango na Ancien Testament. Amen. 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 C'est-à-dire likomi oyo penso biso ndenge tozalaki kokanisa ezali ndenge wana te. Penso ezali na Ésaïe chapitre 64 na verset 3. Ndimbola ya likambo oyo. Ésaïe 64 na verset 3. Bible dit, jamais on a appris ni entendu dire. Wana ekomami ete wana toyoka nanu te makambo tozali tongi toloba. Et jamais il n'a vu qu'un autre Dieu que toi. Amen. Amen. Pe jamais toyoka ete nzambe mutusu azali oyo aleki nzambe na biso. Fit de telles choses pour ceux qui se confient à lui. Pe azali kosala makambo minene na ba oyo bazali komipesa na ye. Amen. Amen. Au moins jouant tobaki c'est la folie de Dieu. Oui. C'est-à-dire que zamba azali kozeloko ya pamba tombolia. Amen. C'est-à-dire makambo yo yoku tozali ko s'attendre te. Cette écriture est en rapport avec la révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que nous on avait comme pensée. Ce sont des choses qui... Non. Frère Branham azako lobete. Posa nanga munene zalete. Namona ye. Ona saleli. Alléluia. Amen. Eza eloko elekite koleka eloko mutu asali. Bakozwa soza komba tiango wana eza nango kaka libanga etelemi. Mais mutu atongi yango yenda za na valeur koleka. Amen. 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 Okoki kozwa mutu aza kobeta piano en or. Mais ce que piano eza na tina moko te. Mais zobimisa son kitoko parce qu'il y a quelqu'un qui joue. Amen. C'est l'homme là qui a de la valeur. C'est pourquoi écriture le bete biso dans la révélation nzamba pesi biso o eleki nyonso ezali révélation koyeba Yesu Kristo. Amen. Amen. Dans Colossiens chapitre 2. C'est là où il y a tous les trésors, tous les bonheurs. Et loko eleki révélation na Yesu Christ ezate. Bible dit dans cette révélation est caché tout ba trésor nyonso ya mokili. Eza na kati ya révélation. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 1er.
Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à la Odyssée. Abete nangi no boye koyeba ete bitumba ninyo nga nazali kobunda pona bino bozali na la Odyssée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage à la chair, pe ba nyonso bamoni elongi na nga te na nzoto, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Natini te motema na bango etonda na oyo ezali na esengo, qu'ils soient unis dans la charité, bepe bakangama na bolingo, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Alléluia. Pour ne pas yeba ma bombani na nzambe koyeba Christo, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Amen. C'est-à-dire trésor nyonso ya sagesse, trésor nyonso ya science, ezali caché en qui est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est en Christ que nous avons tout. Tant qu'il y a un mystère, que Jésus-Christ est la révélation du Dieu invisible. Ce mystère-là cache tout. Et ça, les locaux mis sur les qui commandent, les qui envoient zati. Et locaux, les taux, il faut que le bout na yokana nute, et ça, au moins les locaux, nzamba bombe libato. Mais il nous a révélé cela. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Mais Dieu nous a révélé qui est Jésus-Christ. Donc, pensons au là, on a 1 Corinthiens 2,9, que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'œil n'a pas entendu, que Dieu a réservé pour... Non, cette révélation, c'est en Christ. C'est Ésaïe 64, verset 3. On n'a jamais dû voir un Dieu comme celui-là. Il fait ce que bon lui semble, mais il est Dieu. Et même avec nous, Zamba Kosala quelque chose au Batubakondimate. Bible dit, il se lèvera lui-même comme à la montagne de Ba-Peratim. Ésaïe 28. Ezana makambo oyo biso tokoki kosala, peza na makambo susu oyo biso tokoki kosala te. Ezali uniquement pour Nzambe. Ésaïe 28 na verset 21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Peratim. Pour être un colo à Kotombwama. À côté le mandenga salaki na montagne de Peratim. Il s'y retirera comme dans la vallée de Gabaon. À côté ganga ndenga telama ganga ki na vallée na Gabaon pour faire son œuvre étrange. À côté de likambo oyo na ne monana te. Pour exécuter son travail, son travail inouï. Amen. Pour ça le loko moko oyo eko lamu sabato. Iloko tozali kozela yango wana. Soki Christ azali kati na yo, ndenge bato bayembaka, oh, quand Christ est en moi, na koyemba lokola David te. So tokoyemba te. Nous ferons les œuvres de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ba évangile makambo Yesu asalaki. Tango na Ésaïe 35 balobete, votre sauveur viendra. Et à ce temps-là, les aveugles verront, les boiteux vont marcher, les morts vont ressusciter, et la bonne nouvelle sera prêchée aux pauvres. Et ça, makambo mususu oyo, biso tokoki kosala, ezali propre ya ye. Tango etalaki makambo ya rédemption, ke aya, awa sopa makila na ye, alobaki te ko, frère Denis yaka osalela nga te. La Bible dit, je viendrai moi-même. Amen. Ezalaki ye moko. Makambo susu ezali ya mutu te. Oh, guérison. Non. Yo te yaka liloba. Omonaki frère no ndeko atikelaki biso, atalakisaki biso. Si la profondeur appelle la profondeur, les aigles de Dieu. Frère Branham azali kote, azoloba. Ti amonake, maintenant ye. Alléluia. Amen. Tant maintenant il y a le bien, maintenant il est là. Et tant que maintenant je prends l'autorité sur cette salle. Et ça là qui sou yete, maintenant ça là qui kolo. Amen. Maintenant na ju salon na contrôle nangai. Azol ba l'aigle, boyna boye, azali kozela ti ye kolo likambo, le guérisseur akoma. Voilà. Et quand le guérisseur est là, c'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui délivre. Même dans l'ingomba na ye, komi tungisa mate, ko s'inquiéter te, ko zala ndenge nini frère Franck komi mukolo nani osa miracle. Non. Ye moka lobaki te, je bâtirai mon assemblée. Amen. Et ça assemblée na ye. Souka linga ngolba Pierre, toi Pierre, je bâtirai mon assemblée. Te.
Oh, Pierre, bâtir assemblée nanga ité. Oh, frère François, bâtir assemblée nanga. Moi-même, je bâtirai mon assemblée. Et les portes de séjour de mon ne proviendront point contre elle. Amen. Bopesa bandeko bayena o baza bauti musika bazwa place. Comme ça, biso nsuto luka ba place ani. Amen. Amen. Je bâtirai mon assemblée. Et les portes de ce jour de mort ne proviendront point contre elle. C'est-à-dire, il y a des choses où Zambe Yemoko, il faut agir. La délivrance, c'est pour Dieu lui-même. La guérison, c'est pour Dieu lui-même. La rédemption, c'est Yemoko. Biso problème na biso zali côté ya kaka le plein évangile. Alléluia. Côté ya kaka le plein évangile, prêche la parole. Ou etikali nzambe nda kosala yango. Mais uye bozote ya liloba nini? Ovandi na esika nini? Ozolanda nani? Combien de ma Bible bete nous besoin na temps oyo mena bakomi koluka liloba na nzambe. Bakokite awa bakeboy. Okuna bakite boy bakeboy. Mais liloba bete la parole dans votre bouche. Alléluia. Amen. La parole est en vous. La parole ezali kati na biso. Mais biso pe tozi liloba yango wapi? Bible bete soki ozali mutu na nzambe, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Amen. Il faut nzamba pesa o liloba oyo yo koteya. Okozala to bimi kaka boye bandi koteya ndenge yo. Lingi yo bandi ko raisonner ndenge lingi. Non, ce n'est plus ce temps-là. Tozana tango et tozali na appel à sortir. C'est-à-dire batu fu ba bimana oyo nyonso zali ya nzambe te. Kotala te ko s'inquiéter te ngai boye ya assemblée zana no boye te nzamba ko ningisa mokili. Abete je vais faire une œuvre. Et biso tokotatola ye. Et vous serez mes témoins. Tango abete ya ko agir. Biso tokotatola ye. Tokangama na promesse. Tango nzamba tindi mosali na ye. Bible bete Moïse mon serviteur. Akufi yo meno kotelema pona kokotisa bana na kati ya promesse. Parce que Moïse a telemaki na bilaka dans des promesses divines. Kolonda lobete je vais restituer, je vais restaurer. Alléluia. Na kozongisela bino. Makambo nyuso zelaki na lingomba ya kala. Yango nde tozali kozela sasa hivi. Les bons plaisirs oyo ezalaki na Yesu Kristo mokolo akotaki na mai. Bible lobete malelisi efungwamaki mpe molimo ekitaki lokola ebenga comme une colombe. Mpe mongongo elobete celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. Boyoka ye. Tokoki koyoka lisusu mutu na mokili te. Faut koyoka kaka Yesu Kristo. Et Yesu Kristo a révélé liloba na ye kaka na basali oyo ye moko aponi. Seulement na basali na ye. Toza na mokanda Apocalypse, na chapitre 1er. Na verset 1er. Toza na tina ya révélation na komuye ya Yesu Kristo. Amen. Révélation de Jésus-Christ. Busfungolami na Yesu Kristo. Bible lobete, cette révélation l'a fait connaître par l'envoi de son âge à son serviteur Jean. Atindaki moi jenaye. Aya kufungolela Jean maile. Jean oyo azalaki apôtre. Alléluia. Puis tout le monde était un apôtre, c'est un envoyé. Oh, nyonso zali kotindama. Nzambe même atindaki cet ange-là, c'est un apôtre. Apôtre signifie seulement batmuto bazali kotinda. Un envoyé. Jean azalaki pe un apôtre parmi les 12 apôtres. Azalaki wana. Mais pour nous la révélation de qui est Jésus-Christ. Et moi ni selina Yesu Christ azalina ni fozala d'abord mosali, mon serviteur. Abiete ici, babenge lisusu Jean à son serviteur Jean. Na umoumu mosali na ye Yohani. Et to sosoliete oyoyo na munoko na baebele ezalite serviteur lokola un esclave te. Mutazo sali pa ya mutu te.
au serviteur au sein de l'objet mon serviteur c'est kenesh wana na grec la qui c'était mutu nanga a confiance. Amen. Oya kosala volonté na ngai nyonso. Et Yesu Christ azali koloba yango talobi, je suis venu faire la volonté de mon Père. Amen. Naye kosala volonté ya tata na ngai. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Les Hébreux disent balobete, il s'est fait, pour faire la volonté. C'est-à-dire, il faut que ça là, oyo nzambe azali koloba. Si on te place, on a volonté nzambe azali te bima. Amen. Amen. Dans Hébreux chapitre 10, dans verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux de livres, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pour nakosala, mokano na yo. Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Nous avons été purifiés, sanctifiés. Mais il faut avoir la volonté dans ça. Amen. Amen. Tozali kuluka toyeba mungongo na nzambe ezali na esika nini po tolobi awa ete ndeko atelefonaki quelque part na répondeur bapesi balobi ete mungongo na nzambe na Allemagne la voix de Dieu. Même awa soki oke na limete bafungoli ba la voix de Dieu ezali oke kuna pa baruti la voix de Dieu bazosala balivre là et c'est ça la voix de Dieu. Et tomoni na 1 Roi chapitre 17 na verset 28, moi si ayebisi oyo Elia réellement yozali mutu na nzambe et puis maloba na nkolo ezali na munoko na yo, c'est-à-dire mutu nzambe atindi un serviteur mandaté dans la bouche de laquelle ezana liloba na nzambe. Amen. Et soki okangami na Yesu Christ wana bino bokomona bonheur nzambe a promettre biso. Nous passerons de la foi à la vision. Nous avons une attente ya côté ya n'importe quoi. Il faut te ya kaka yo oyo nzambe alobi na yo oloba. Amen. Soko zana iloba koloba te ko fungola munoko na yo to banda kozoba raisonnement na yo ocha. Et révélation munene to monya ezali ya Yesu Christ. Et toye kotalete écriture to lai ko interpréter biso nyonso ndenge to lingi. Il y a 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Bible bete, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Non, likambo eleki nyonso na lola ezali Yesu Christ. Amen. Amen. Frère na mabitanga monaka Yesu Christ abi na mona nanu mutandengo wana te. Aza oso ozotala yebwe, yo moko poso lela, yo moko poso sepela, yo donc mutandengo wana nanu te. Parmite esengo na biso kozalaka totalaka ye kaka boye. Amen. Bakoko peso nyonso. Ata mbapesaki nyonso babimisi tala ngubu mulaya abimi. Atali oyo kaka mwaye kaka te. Atala elefo azokoya abika kode. Metango baya atala ki bamimelaki na baekela nyonso babimeli Ève alobi cette fois-ci. Amen. Chair de ma chair, os de mes os. Amen. Amen. Ah sepelaki na bilo mosusu te. Boko biso toko sepela na ina lola ona nana babible bi toko tambola même likolo na wolo. Yo sepela pano ni ati wolo. Ona mona na wolo ngote sikona. Non, nous allons voir lui. Amen. Totala ye to sepela na ye loko. Donc des choses que l'œil n'a point vu. Et révélation na ba pesi biso ngo boyebete Yesu Christ yenda zali Yahweh. Yenda zali Nzambe. Le Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau. Mais on a révélé ça à son serviteur. Amen. Amen. À son serviteur, Jean. Tout le monde dans Hébreux chapitre 3, que Jésus-Christ est un apôtre. C'est-à-dire, un apôtre, c'est un envoyé. À partir du verset 1 à 3. Lui, il fait un apôtre. Il l'a envoyé pour la foi.
des élus. Jésus-Christ. Et il est pas tindi, bah oh il y a. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bah bengi bango, bah apôtre. Amen. Oui, ça pour nous le mabino n'a pas une to yambili loba. Oui. Même les prophètes. Il veut venir dans Amos chapitre 3 verset 7, les serviteurs, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Mais au moins, le prophète aussi, on les a appelés des serviteurs. Voilà, oyo azosa la paix volonté dans l'âme. Dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. Écriture au totanga kamikolonios. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Alléluia. Amen. Mystère ya Nzambe fungwami na nani? D'abord na basali. Ozala prophète, ozala pasteur, ozala docteur, mais zala mosali. Kangama d'abord na mosali. Amen. O Nzamba tindi. Pour nous la vraie révélation. Amen. Amen. Jean, un apôtre, un envoyé. Bokene na mukili mobimba. Na bango de Yesu Christ alubaki. Dans Marc 16. Allez, à partir du verset 15, Bokiti Nase. Bokene na mukil moimba. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Babingi ba Thomas. Mais pour nous la révélation sur la prophétie, babingi Mosali, mon serviteur. Mon dit Nzamba tali, même au babingi Job. Aïbisi Satan, tu as vu mon serviteur. Alléluia. Tant babingi mon serviteur, attention. C'est-à-dire, Moutouana toke ko bundisa yendenge nini Nzamba zalina ye. Amen. Dieu est dans ce serviteur. Et même qu'au Kenalo là, c'est un serviteur de Dieu qui sera enlevé. Ce n'est pas n'importe qui. Mon serviteur. Tu as vu mon serviteur Job là-bas. Ah, Nzambe parce que au PC nyonso. Kenena kene komeka, bikende komeka. Nazana confiance na musali nanga. Amen. Quand on appelle mon serviteur, Mosali, c'est-à-dire Ozali, Oyozali na liboko na nkolo, Oyozali na confiance na Nzambe. Abraham azalaki mon serviteur, Mosali na Nzambe. Azali na confiance. Total. Et Nzambe apesinga promesse, yemoka kokokisa yango. Amen. Ata na komi koko, mon œil le verra. Amen. Job alobeti ata na kufi, ata ba ver ba lien nzoto na ngai, mais nakomona ye. Habitez dans le monde non, je le verrai lui, Amen. mon rédempteur. Musiko linangai. Chose autre, la Bible dit en Jésus-Christ, le mystère de Christ, Nakatia Christ, tous les trésors de la sagesse, tous les trésors de la connaissance. Nous autres allons pour ça, Isakati na ye. Amen. Baby histoire à Esther. Tabaye pa ya muku ya mukonzi. Babi bokota, moko na moko bandiko kota. Yo lingi nini anga na lingi avion zwa kende. Yo lingi nini ngana zwa ndako yo zwa kende. Yo lingi nini ngana message alobete moi j'ai besoin de toi. Amen. Wana ebite soki na zwi yo na bandako nyonso biloko nyonso ya ngai. Amen. 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 C'est ça la révélation. Na lola toi na posé eloko musute. Nous avons besoin de lui, notre rédempteur. Yende salinios. Bote ndenge tozote na biso ya Yesu Kristo te mais ça la miracle. Oh tel misakok. Il faut yemo kwa ya. C'est lui le guérisseur. Yende soka yo kokolo ba mena yo Nzamba la kisinga molimo ne bo na bo. Telema kende. Amen. Amen. Pona boya ko siko la biso ko sopa makila na Jean talaki na mokili mwimba mona ki mutute. Ebalakisi ye wala la nyo. Makambo mususu eza ya ye moko. C'est pourquoi le bete tangu nazali ko yakati na bino. Et réellement Nzamba zozonga kati na biso. Je vais vous préparer des places, mais je reviendrai en vous en tant que consolateur. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'est ce que ndenge ba komona ba vantere zo sala mawate. Non. Oh, nazi molimo, oh, nanu eyete. Voilà. Bible vete tozo bondela peto ndimi. Tangu yo bondeli ndima ko za ozui. Amen. Yo komona ngwa kokokisa. Mais tangu yango kokokisa, vous verrez, eza makambo ya blague te. Bible dit Dieu lui-même sera au milieu des faux. Amen. Et puis Thomas, nazo inde pa ya tata pe boyebi nzela.
Thomas alobi nzela ngo eza wapi yo d'abord lakisa biso tatango. Alléluia. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Abi Thomas banda kala nazana yo yebi ngai te. Ça c'est la révélation. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Pénation lobiete. Tous ceux qui croiront que moi je suis le Père, bakosala ba œuvre nga nazali kosala. Bakosala misala nga nazali kosala. Mais côté misala wana ya nkolo, ukanisa te biso nde bato kosala. Abete na kozala kati na bino. En ce jour-là, na tangu wana boko soso lete. Ngai nazali kati na tata, tata azali kati na nga, pe ngai nazali kelongo na bino, kati na bino. Po makambo ekosalama kala mingi te. Tozotia ba discours te. Awa tozosa ba discours te. Soki pona ba discours tokotika bandako na biso te toya kovanda esika we. Nous croyons à un Dieu véritable. Oyo apesi biso elaka akokokisa yango. Abete bientôt vous allez passer de la foi à la vision. Nzambe azosepelisa biso. Akoitendre mena ya abete konko comme dans la vallée de Bar-Pératim. Je vais agir. Comme dans la vallée de Gabon. Nako agir pour faire une œuvre, mon œuvre. Nasa le loko ya suka, oyo ikukangisa mukili mwemba munoko. Et nebisa kibino te gozalete yo loba, penza bako kisi. Amen. 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 Maintenant, le 2 avril 1962, ndeko na biso déjà, akutani frère Branham akufai na 65, le 2 avril 1962, ndeko na biso Frank ayoki mungongo esololi na ye. Une voix audible, mungongo na nkolo. Kubanda ko raisonner te, est-ce que ça solo mungongo mo ezalaki ndenge nini? Non. Mutu akosaka bato andimaka vérité te. Oyebi yango. Nyonso oyo ozoloba na ye azomona ngo d'abord doute. Mais mutu ayebi ke azali serein. Soki oye ndeko nazali na boye na boye. Nayebi ke frère Frank Fusana nga akokosa ngai te. Akokosa nga pourquoi? Oui, c'est mon frère. So nakoza na confiance na frère nanga. Amen. 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 Le 2 avril 1960, Yoki Mungongo, mon serviteur, je t'enverrai dans d'autres villes pour apporter mon parole. Muumbu mosali na ngai, nakotinda yo na ba ville mususu pona koteya liloba na ngai. Amen. Pe atamboli. Abandi ndeko na ngai Benjamin tokenda tokangi ba photo même batofsala ba film même temps azoteya na stade. Tala bato. C'était un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu. D'abord, pour reconnaître Moutouna Nzambe. Première des choses. Dans 1 Roi chapitre 17. Dans 1 Roi chapitre 17, dans verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. D'abord, reconnaître l'homme de Dieu. Premier départ, Amen. tu dois connaître l'homme de Dieu. Na tangoyo, nani nzamba za kosala. Et na ville na biso yoyo, nani na nzambe pas ali kosala. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Et maintenant il continue que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche, alléluia, est la vérité. Mouton Zamba Tindi dit les paroles de Dieu. Yenda Zakotea. Et pas ali établi. Ce n'est que les serviteurs sur lesquels établis, vous comprendre. Pour que vous encore na baninga. Keli komio et la kisiboy. De Moundrago Kanisa Watobia. Croire comme dit l'Écriture. Pourquoi? Ce n'était pas ça. D'abord, tu dois croire que Jésus-Christ est lui Yahweh. Amen. Et puis, tu sais que ça gondimaona okomona mena makambo minene ekosala. Et makambo ngo bazongisela biso pe na Isaïe, tomona ke na Isaïe 12. Puis le bete boko mela mai. Ya pio. Amen. Nyonso ezali na Nouveau Testament, eza d'abord na Ancien Testament. Tozali mwa ba écriture yango.
Namukanda Jean chapitre 7 na verset 38. Jean 7 na verset 38. Au moins temena lilobe komi kofungwama. Pe fungwama déjà pour la vision. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Ah, babit, celui qui croit en moi. Kondimela nani, Jésus Christ. Kondimela ndengenini, c'est lui le Père. Avoir la révélation que Jésus-Christ est la révélation du Dieu invisible. C'est ça, croire en lui. Le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Et quand on dit, comme dit l'Écriture, cette écriture maintenant est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Il faut maintenant chercher cette écriture dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'on nous a donné dans Ésaïe chapitre 12, dans verset 3. C'est-à-dire, Makambo et Salamagina, Onzamba lobi dans Ésaïe chapitre 12, dans verset 3. Yangonde biso, sur Oyo biso, to yambili lobananzam, to kumona yango, kokokisama. Qu'est-ce que dit Ésaïe chapitre 12, dans verset 3? C'est ça l'écriture. Vous puiserez de l'eau avec joie. Alléluia. Bokotoka maine sengo. Tout le monde qui a un jour que soko sobimi. Zamba bimi siyo. Koza so mutu na mawate. Tout ça qui est esclave. To kangamaki. Na ba doctrine to yebagite. Bana Israël tant bazalaki kuna na mboka ya na Babylone. Bazonyo kwama. Bazonyo kola bango. Izalaki facilité. Mais tant que babimi, il peut mettre David d'abord à bondelaki, puis ma bondel na biso ba bete photo changer ce qu'on denga ko sambela. Ko bondela suda nzambe pyanga kwanga, nzambe pyanga fufu, kanisa mena lingomba. Nzambe agir na lingomba na yo. Libérer les captifs Seigneur. Pas muto ko ko na Christ te soki nzambe abengi ete. Sikwe kuma mwini batu bazo kende ba évangélisation même triqué. Bakulando serere koki toi sulta ya kubeta mbonga na mutute funza mabeta ngonga na mutema nayo. Amen. 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 Mais rien peso mwinde kona oteta usupa beli ta mtupu wa kende ko visiter ngai ndo visiter ndeko na ngai nikolele na moni ete na kiko tala. Amen. Amen. Isusu mbabete ils ont des jambes languissantes balembi kolanda wana te. Tangu kieke zaki na goma bazo tambola ba otamba we bazama kati te misusu balaki na nzela bandi balembi tambino bokokoma bobite misusu tika ibango kuna bozwa mutuka boende ko récupérer bango. Nous devons prier pour ceux qui sont encore liés na ba fausse doctrine Nzambe na bimisa bango. Kwanza soki makambo tozali kotea soki Nzamba afungoli yo mayele te okoki koyawa te. Amen. Mais c'est Dieu qui agit. Amen. Et nous proclamons la pire parole. Amen. Parce que ça sous tango to ya kote makanisi na yo te. Dieu doit mettre sa parole dans ta bouche. Amen. Na muloko na yo te ya o Nzamba lobi na yo te ya. Amen. Okote ya nbite ya la te. Et Bible le bete là où est mon serviteur. Là où est mon serviteur, c'est là où je me trouve. Komi tungisa mate oh ndeko nanga basali boye oh ndeko nanga basali soka zali mosali na Nzambe parce que pour le moment début Bible le bete boko yoka kaka mosali na Nzambe Yesu Christ ndeko totangi na Isaïe 42 c'est lui mosali vous devrez l'écouter pe asali basali biso nso bana neto za basali na Nzambe tangu yo zali kotatu la Yesu Christo Nzamba zali na yo. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Pe misala nde tokosala oyo nza Yesu asalaki tokoyemba to quand je suis avec oh je vais chanter comme David te Yesu ayemba kite Dieu a fait les œuvres de Christ et kusala vous direz à cette montagne déplace-toi tozana bakondima et il faut se déplacer. Amen. Okoyi ça avec le mona pe harmonie il y aura des miracles de création tout le monde qui a ndeko na biso nzale kangiye ayebisi nkolo popesanga eloko boye na bim enalia olingini ni baikira inisati kuna na ndako eloko ezalaki te pa bomi aningo kima ngongo elobi na ye olobaki misato amona mususu pa aningo kima olobaki misato kolo limbisanga ye comme des paix de foi. Amen. Amen. Nous devons avoir l'assurance que notre Dieu confirmera la parole. Amen. Et autant marqué de repasser de la foi à la vision. Amen.
Alors, oya kondimangai, okondimanga, comme dit les Écritures, vous puiserez de l'eau avec joie. Mais pour le moment, tout ça fait déjà batuna isengo. Pour Nanzamba Kangoli Biso, l'alliance au Yesu Salagi Nabiso na Golgotha a bétami pour nous. T'es blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix, et qu'on tombe les colonnes. Tu peux te kangola mi, tu yambe évangile, faut toi batuna isengo. Amen. Ya balobete kuna tamba tona babimaki Nehemia lobiete bolela lela lisusu te Nehemia 8 oyo azana ngo mukiaka bolana baninga bonete esengo yo kati na ukabula na Kristo yango ni makasi na bino. Amen. 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 So na pesi frère nanga bwalo akubondela Nzambe pambula frère Isaac isuko pesi mutu mzo atala muyibi wana musala nego kap azala mbongo ebete ake kofinga. Papete, ata muta mukilo saliye malamu, il n'y a pas de reconnaissance à lui. Amen. C'est ce que la Bible dit. Pour nous, la Bible dit soyez reconnaissants. Ah Seigneur, moi, je sais c'est déjà beaucoup, parce que la Bible dit quiconque te donnera même un verre d'eau, qu'il soit béni. Amen. Mais on peut s'amuter na mukili, on peut essayer même que au légis où on peut essayer à ta 20. Tant qu'on met la tournée. Tu as une fête moko kuna. Bande ko ba ebi kuna pa ya noko kuna. Ayambi bateau, a sepeli pour l'anniversaire à mwana na. Bateau ba ye ba leba. Si mana ba ndi ko finga. Na miso mwana na ye. Ah tata la bino musala ko bongisa ndako afikini. Ye akosomba lupangu te. Sango yake ya bengi nga bipestala na lesi bango na pesi bango na ba transport babandi ko finga kana miso batu me ba ebite na sina tongi pe na bombi ndako na nga yango ya laxingo moni mukomso na ko bengisa bango nyoso na boya ko tala ndako na le fallait que pas na benga bango boye bomeli ba pesi bandi ko finga. Ce sont des gens sans Christ dans le monde. C'est ça le monde. Bible monde est en reconnaissance à ta mouké. Amen. Mon serviteur, si vous avez besoin de mon sali nanga, azana confiance dans mutwani. Abit mo ni mo sali nanga, mo sali nanga Job. Ah non parce que yo o pesi enyo surtout kende simbai. Basale boy, Job a finga kinkolo mukolo moko te. Basi na yeba kimi. Bana misuba kufi biloko na yeba camarade ba boye. Mais habite je sais que mon rédempteur est vivant. Amen. Amen. Et autant marqué ata ba nyama ba lenzo to nanga moi je le verrai lui. Amen. Habite na okena paradis na mona bandako na mona ba seti lui. Amen. C'est ça aussi notre désir. Tout le monde a yé. Frère Branham a dit que ngaso ina na kuta ina yé. Na uvanda ka kenya na yote na mona ko ka chef. Na mona ko kolo yo mutobe. Na mona ko ka. Amen. Et tozongi maintenant na Matthieu 24 45 à 47, ndeko e petit ndeko atangela ki biso wana. Matthieu 24. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens de l'air le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Alléluia. Awa wande kwa zai komitungisa. Nazote ya mukili mobimba. Mais pas toi autres nanga yo place na Bible zali wapi. Abi moina pesa ngo réponse za tipona ibaki. Kasi ayoki mungongo kolo abimeli alobete. Mon serviteur, j'étais établi selon Matthieu 24 45 à 47. Amen. Bible dit, ce serviteur Dieu le trouvera faisant ainsi. Heureux. Abia parti un jour wana na kuyi koloba susu na batunini. Soko tuninga critique na we wapi na lakisi bango nzamba lobi na ngai yango oyo. Mon serviteur, il est établi sur d'autres serviteurs, sur d'autres pasteurs, sur d'autres apôtres. Ozala na lingomba nini zonga na mulongo. Amen. Na l'ordre divin. Oyoki onzamba lobi na momo mosali na yo peut transmettre ngo fidèlement.
koyate kosala so bava nous avons plus besoin bata baaventure te ndenge tosilisi awa tokobondela nkolo akokisa eloba na ye apambola biso atondisa biso na molimo na ye asala mpona lingomba na ye lingomba wana frère Israël muta kosala yango te alobaki te je bâtirai mon assemblée c'est lui son église wana kuta apesaki mutu te comme na Golgotha Jean atalaki alobi ete mutu amonanaki te abite je viendrai moi-même Esaïe 35 ntango nakoya bokomona signe ya Messie kokokisa enkolo mpe atindi sasa ye mpe écriture oyo ça s'accomplit aujourd'hui mon serviteur et serviteur wana ntango batindi ye na ville en ville il était apôtre azali koyela biso awa il est apôtre mais dans la révélation de qui est Jésus-Christ koyeba révélation na Yesu Kristo afungolelaka basali na ye et soki yo okangami na mosali wana yeba ete trésor nyonso tu ya monde trésor nyonso tu ya lola epesameli yo ce sont des choses que l'œil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu mais biso toza koyoka yango déjà à partir ya se oyo amen on l'appelle le roi la Marie je suis la servante du Seigneur qui me fait faire selon sa volonté et libondeli na biso sikoyo ezali ete nkolo kokisa posano kati na biso sala Marie oza nayebi te nakozwaze nde nayebi mobali te abi te l'esprit viendra sur toi tokosala ngo ndenge nini miracle ozali molimo ekoya kati na bino et nous devons prier parce que nous sommes sur la volonté totelemi na volonté na ngo toyebi epai nini totelemi Matthieu 24 45 à 47 et moumbu wana aza établi sur d'autres serviteurs bazotuna kaka baserviteur wana bateya kaka eloko c'est pourquoi moni mercredi tozoyoka maloba mateya samedi tozoyoka mateya dimanche même avant nga nalai na mosala me nalongwe nakende nanu naza na méditation nayoki nayekisima naye koloba soki nayoki te naza na mateya te naoyo telema to mpona nini peut-être nazo mateya kala to répété kaka mais nous sommes sur une table bien garnie bible lobi ete batable mosusu ozomona rempli de vomissement bisanza mais oyo tozopesa bino c'est la nourriture pure e nzambe apesi biso promesse je vais restituer je vais restaurer ça servira à quoi au raté bible lobi na Hébreu 12 ozanga repos na ye awa nanu appel ya kokota na repos na ye subsiste alléluia bokota eloko apasi kozala ndeni okende otala boye nakomi epai ya frère Benjamin papa tokomona yesu te na mwasi nayebaki yo paster etika otikali mais moi j'ai dit que soki mutu moko akokende na Kinshasa oyo moi je suis là yo mpe lobi ezali yo amen biso nyonso tozali kokende tosaleli en 20 te soki alingaki biso te akomema biso te ntina etape oyo tokoka koyeba baprofondeur koyeba qui est Jésus-Christ ebible te oyo nyonso akondima ete c'est lui le fils makambo oyo yango asalaki akosala ne s'inquiète même pas ekozala ndenge nini frère bwalo banda kotelema sa non yo te yaka Yesu Christ autant marqué yo moko okomona que Dieu vous bénisse dans le sein de Jésus-Christ. Amen.